Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino. Ata fouchette ozana ngote lelo ba prière à moi si wana ba faire à moi si wana nzamba otomboli yo okomi na position songolo pakala e koma yete o monde te okota mabe na kata ndako maladi kidi kidi. Shalom, 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 famille nanga mobimba na kati na internet oyo kolo apesanga bango tika nzamba lola azwa lokumu yambona nyoso kande na lobaka tozongisa matondi epa ya nzakomba parce que le sambo nde yango terre le sambo zaka rendez-vous ya balongi. Tendre Père, merci pour la grâce au salibiso ya komona na mokolo yo nzamba lola eza ngolu ko ute pai na yo parce que ba oba kati mitema Yesu to leki bango ne lokote soko tiki ngai na babone na nga eza ngolu yango na pamboli yo po na vi na bango na pamboli yo po na vi na nga continue ko bombela nga bango continue pe ko bomba nga tozala kana bon moi mutu nyonso o akolinga ko compliquer via babone na nga nzambe pe compliquer ba vi na bango tika babone na nga ba ke toujours musika pe vina bango bana basi mibali na bango baza toujours béni na kombo na Yesu Masia. Amen. Merci beaucoup. Bino nyoso obozwaka tan kolandaka ngai tika nzamba lola apambola bino abatela nga bino. En tout cas to s'abonner famille na ngai. Bino bozotala nga nanu bo s'abonner te yaya to s'abonner. Le na internet pour ozwa na abonner bele faut ça n'importe quoi. Faut ça baba bloro mon boye ba ndenge nini non ngaka o ngala za nango na ko bima libanda te na o garder ka bande nanga na yebi ke nzambo ngala sambelaka au sima motema no kono no s'abonner te nzambo sima motema na yo pour s'abonner na forcer na ngelo côté parce que muta simba ka motema eza nzambe lokola nano s'abonner na ote c'est que nzambe na simbi motema na ote mukolo nzamba ko sima motema na yebi ke nzambo sima motema no ka lelo aussi ça te sens au s'abonner. Merci beaucoup na ndenge s'abonner nzamba pambola yo abatela yo oyo pozo luka nzamba peso yango parce que s'abonner na chaîne nga. Merci beaucoup bande ko nga famille na ngai na lobaka na biso to s'abonner pamba te pourquoi parce que nazala makamsu na ndosala direct et senga kaka pour attendre 1000 abonnés et ça makambo ko soutenir ba couple ebele nazala makambo ebele bande ko ngai nazala makambo ebele bref ane na kaka na échantillon pour mona ke mutu oyo ezala makambo ebele okobeta ba chaîne nyonso na YouTube bandeko botika omona secret ote awa nazana huile d'olive. Nazana huile d'olive na loboko na ngai. Ya mwasi. Awa nazana vaseline blanche. Oh soko luki na pharmacie o mona ngo vaseline blanche. Eza ba vaseline te o erenyaka na internet non, o eza vaseline blanche. Vaseline blanche o mona ka na pharmacie. Vaseline blanche na huile d'olive. Eza na makambo nini bandeko solution yango eye mais solution oyo na ko expliquer ngo nyonso te awa pona nyo s'abonner te parce que eza makambo na ko sala ngo boye te fona sala ngo live o kuna koti like sala boye sala mo ba jolibilité famille na ngai to s'abonner na Maman Lorraine Mbala TV parce que biso ezaka makambo solo eza makambo solo vaseline blanche ba mama bino batu bolobaka ngai penza mobile nanga zo ko kasuma solo te mobile nanga zo ko kate nazo se retrouver te mobile nanga za mukie yango na komi nanga la chauffeur mama o komi na chauffeur pona nini chauffeur alengisaki yo msusu ute ko melo kuna boma mama oyebite mais o eza naturel moni oyo eza naturel soko lingi papa zaka gi ya o sa ngonde ni so na expliquer ote so na expliquer ote o éjaculation précoce to lingi ngote o papa za mukilo kwa mona lichombe ya o lingi papa ko
tala o se retrouver penza o yoka ba jolibilité sur 100%. Et ça m'a oui. Et ça m'a Bible dit chaque chose a son temps. Et ça na temps ya temps. Temps ya ko sambela maman sambela. Parce que le sambo yango des solutions. Le sambo yango des nyonso. Temps ya ko sambela sambela. Temps ya ko lia. Temps pe ya mabina sa musique maman. Il faut maman koma. Il faut maman koma. Yo tout le monde, comment ça pasteur? Abima il banda. Pasteur car Dieu m'a envoyé chez toi. Oui, pasteur faut zapper ma casse. Maman sentir. Au moins ce pasteur a outil jeune prière, nous outil ba prière ba 2 semaines, ba 1 semaine tant wa ya kazonga na ndako ko masuna moto. Au moins na butuana oh. Soka masole sala, nous on appelle moi la pas bima pena oh ah témoin dans a réuni na gloire. Pourquoi? Parce que Bible zoloba Moïse demandait ko awuta kingomba kiti elongine ezaki rayonner na gloire parce que présence sans besoin que ça mutu jeune ce que tout mobala wuti bongo ba moto wana est-ce que kokuta ce qu'on a moto mbetu mama ibonga pe masoleza makasi ce que ya wuti bongo teman nzoto elembi ba jeune kune ko lemba te kune foza ka gigi po mama la ba te nga pena mobala nga yali ayali to mona ba pasteur rebelle pasteur awa moi si na poto non jusqu'au awa sani et asko sani moi si kuna poto sani ora abima kina kingali abima na kingali non solution yé ba maman pour papa ça ka gigi solution ngo so dans la posa na ba détail nyonso ya to s'abonner ba ndeko la ngai to s'abonner ti siko na aka na 281 abonnés. Oui, ba vie na zanango. Le long musomo na msu ba tutala ba bonne belé mais otala ka ba vie kuna malongate. Mais gloire à Dieu, non ça la pe loko monike mutu paseni atalingai. Na ebike mu dans lo bango mutoro inanga awa c'est kaza esprit malin. Aza zabolo, aza diable parce que nga la finga raté na sala maram nango ze solo. Pe na zape mosala nzambi. Bato ba yo karanga nzamba zanga te ko pesa bango o balukaka. Nazala pe na prière en ligne pour ba couple. Na soutenir ba couple. Na soutenir ba couple. O asala likambo malola lobi en tout cas azoka ya mutuya. Azoka ya mutuya. Maman peut faire sentir papa na mbetu. Faut sentir ete ka likoli koblo ba mike non. Asala on asenga mambasalite yo. Marambo pe sara mwana. Marambo pe sara mutu. Marambo pe sara mwana. Marambo a soin. Likambo nzamba pambola. Abi allez multiplier, remplissez. Ouais, bimisa mwana. Makambo kitoko. Et c'est que papa faza makasi. Papa za makasi penza. Bo pikiri ki wa bukundwa nzoto. Tanga za ka robo. Oh wana kuna tuebiki ninu te. Biso ya bakisi te ya naturel. So lingi papa za la kaka. Parce que za basi mswa linga papa za la kaka. Papa za la kaka, papa lembate. Alembate, mais papa lelo, bakumaka ko lembaka. Maman, yanga kuta koka te. Na makam, na ko zinda, ta yomoko papa. Maman saka na posa saka likolo kaka. Aza likolo, et ça peine nzoto. Et ça peine nzoto. Et ça ba maman belepe, oh papa za makase zate. Ta sikolo na ngina zwa, na ngina tele mana bosa ni kutu, eza directe. Na ngina tele mana ke zola bino lo na laksa bino. Ce qu'on dit papa zaka la top et ça biloko yo ne loko na ina ki na zo ce qu'on a tele mandele parce que ce que zaki direct na telemika na zu na ina fanzi nanga na banzo la sabiso oh yo eza vaseline ba mama solution ezali oh papa za ko lemba oh papa lemba papa okoko lemba denini maele ko bakisama oh na vandika boye na zwimba moko ba souffler ngai nanya souffler nga na litoi pata oluki on na YouTube o mona ngote o te obeti ndenge nini o mona ngote me ba metse pena ba su formule o te o formule outil likolo c'est Saint-Esprit qui m'a soufflé et outil likolo vaseline blanche et dans la rôle nango ndeza boye ba komela ngo pourquoi ba komela ngo batundeni soki ndeti mona leki na circoncision pote zo umela o reçoit vaseline oyo mukie kaka vaseline blanche oyo ozwi yango oteka bisika pota wala po sa nini eka usa pota
nde bakomaka ngo bongo soki mwana leki na circoncision mama nanga siko beba leki na circoncision ochang mwana pota et bon siko tato déjà le cas de la circoncision ya et ça le cas kuna et ko ça makamye ya kitoko moko vaseline meka o meka on delinga na pesa explication te o bando imaginer na ke pas pasteur na biso na ke pas prophète na biso encore le basi balinga ba prophète sora yo kinga kuna baloba na ngai prophétie à solo c'est la parole de Dieu prophétie à solo ko le kakate to likara batu baloba mais prophétie à solo eza maloba na nzambe Bible zo mon peuple périt par manque de connaissances hein kozanga boyebi ezakali wanda ya mobimba ya ndambu teoli wanda batakufa ndamba kufi koto kota tikali non ya mobimba mabale lelo bazo réussir te pona nini mbetu to kosa na raté l'amour oui mobali no tongo benga mo sebi ke to la sexe opposé okuna mo singa mobali parce que mibali olingo pourquoi inceste oh nini o babenga ngoni o ni bo ba pede to bo ba ni te abengi onene loka liboso abengeli yo eza o epesa bana eloka bengela tu angwana ska wana te non soki makambo esama malamu nalobi te ke libala ezande yango parce que soki ezaki yango ba chaîne na boulevard bazalaka te mais tant moninga bali yo pe fo moninga koma moninga sepelisa moninga siko ozokoka pe osepesa moninga te moninga pe musala leki makasta na mkuna aza fatigué asali musala banake ne bana tongo ti pourquoi nzoto pe sali lemba na vana na kids nzoto pe lembi kwanga pe elembi komi bololo ezebi siko fo zonga makasi eza makambu fo salama avant utiliser biloko mi balé oyo eza na eloko moko papa osala nini avant mabine sala papa ameli yango donc papa romelango allez ozu solution oyo senini osaleli solution mama okoganga kuna he ngaye malolo bomi ngai na okoka sute a trop allez na suka lango ozu bassin ya mai ofandeli ozu bassin mai ofandeli po eleki likolo makasi en tout cas to s'abonner famille to s'abonner na za makambo ebele na sala makambo ebele oza na solution yete bo sala makambo ko bala ba popi bala manzanza kuna mwana alambi biblia liyoto non parce que c'est loko kola pambolango a pambole faut ça pe makambo malonga il faut ça makambo malonga muninga pas komi opuna pas komi chérie ça va c'était comment chérie c'était comment non chérie le lozaki na top le lozaki pe na top chérie ça et ça kapuna ba couple yo so talanga jeune fille nano yo nano balite ko mekango te poso mekango ko zo zemi ya 7 ma passa na lakeli yo bongo soki okoko meka solution na ngana zalaka pona bato ba balana yo soko balana te bo yebi kanga na mobile nga to balana biso mbale na yebi si yo kanga data lelo les anniversaire moi langa Lili Kashala ba joyeux anniversaire na les anniversaire à moi na botamaka na profiter ko ba jeune fille so ba balité so ko pratique kama kama lo zo loba okozwa zema mapasa 7 ato meli ba kisi malamu nzamba autoriser impudicité malamu nzamba autoriser avortement soki nzamba autoriser ngoti nga la sala mission na ngani na sala pona ba couple yo jano na no bala to ke ko mekango ozwa zemi ato longoli e ko longa te so forcer à le kufina pour on sala pona ba couple ozo risquer ba divorce basi ba komaka lo kwa bali abinga déjà na bali esili na nga soto soina mobile na nga na lati pantalon jean au PCT yo Bibelo bibongo donc kauzu patala jina makasa na lati na ndoto yesu kwa kufa ye ya na bino yo akile libala na boye pa noko aza mobali na yo donc bo swani liboke soit la raté je sais que soit la raté PC je sais que ça m'a pe bien ce qu'on lobi ando sa nyando lukoka bo swanaka po bi ke subo swana za na ozana kanda ndo sala makambo ala be to ba vernio yango na zoro babande kola ngai po ni mokilo eza boye ya nzambe se apesa ngai yo
nzamba apesanga bino apesanga famille au pamba te to se soutenir yaya to se soutenir obima lolo naza na poso la émission sika classe yaya bisiki ezebele bisiki ezebele on occupé na salle émission la ngai na sisipe na zuma jina nga na meli pambolanga pe o pamboli pe malolo na bilamba ozola te na osepe na bilamba na te malolo nga moko na neti ndolo bilamba ya na kolatela mbana nzamba ozanga te kopambola yo nzamba ozanga te kopambolela ngai yo bo soutenir nga bandeko na ngai te nga mbongo la nga yo mbongo no pesa ka bisika oyo olonaka la mabele so pe ndeni ebotaka te yo lona biloko na mabele malampo lobe bota yo zoke kolona na mabanga ebota nini ebota eloka mabanga yaya lona na mabele malamu ekobota biloko malamu parce que yo tango pesinga na osambela po nango na oliongo tika na liate eganga osanga te na losambo nanga parce que ndena za boye nazaka fille préférée nzambe nazaka fille préférée na ye siko ngai nzambe osalaka na nzela na yo mto otala ngano oza na possibilité malamu okepesa bisika okutu mutuna makolo eza nango te ekobotole te eloko te ngai loso na lie ya prière na ngai yo na yo bilamba malolo bilamba nozola te eza na mai te eza na makila te na nzoto ngai na otindola elamba na olata malolo periki wana na sepe nango te na change periki na change yaya soutenir nga to nga pe na soutenir na losambo yo pe soutenir nga la sa makambo bien ba mama secret zali yaya to za ba secret na za makambo ebele nga na osa na bino makambo eza naturel makambo eza ne be convenient te makambo eza solo pe o se retrouver o seki na ebi eza spirituel eza physique to ke na ngobongo en tout cas pour na lelo na suki awa makambo za ke bele akoloba pe na zaka na makambo bele akoloba osomona en tout cas like soko sepela monika nde batika liboko wana boye yaya eme yango elongolo yo te zala motema kolemba lembisa motema bisika batebo eme esa ke osepeli nango tongo siso tala o commenter kuna atoza makambo bebele to tika okay nzamba ozanga te kopambola en tout cas ba bon dimanche na biso nyonso na bike to tala ngo biso lelo biso nyonso osepeli nango tindel pe muninga osepeli nango papa tindela mama ya lingaka mona ka lokwa yenda za sope nani akoka suma kambute yoza yo makase za la nzoto papa lemba te azaka aboye yo mama olembi biloko naturel ozali olemba to zaka mo pikiliki oza makase 4 ozali 5 ozali yateke olembi non 2 3 4 meka pe 5 autant non il faut mekaka lelo meki 1 lelo meki 2 3 4 autant la niveau na yo eza wapi. En tout cas, après mission, na commis maman na 1000 abonnés. Merci beaucoup. Nous avons pas de s'abonner. Na prochaine émission, vous allez jamais décider. Makamboze belé ya. Makamboze belé. Soka na commis na ba live ba basi bando zala pa na che bassin. Tala boy. Makambe belé za tout ça ngala bino. Bye bye. Je vous love. Bako respectez moi sindenge, ba respectez moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tengo yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala ka pa na bino ata fouchette ozana ngote. Lelo ba prière moi si wana ba faire moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. E koma yete. Omone te okota mabena kata ndako maladi kidi